Bill Clinton, c'est mon grand que j'aime beaucoup et Alingangani. Mais au moment où moi je passe, je ne peux pas faire les émissions comme tout le monde. C'est déjà ce Bill à l'objet mabé, n'a pas reproché na tchom na TVT na bengi na tchom. Donc dans ça mais la premièrement pour Ayeba Bible qui a versé Job et Lobini. Voilà. Marty, ce qui Marty, ça Marty. Marty non, il y a pas de Bible. Il n'y a pas de problème, on est à Magamabata Bakuiti. Il y a dit c'est la guerre. C'est donc moi d'abimana ba chelinga na lo mama menge. Abimana ba te. Bongo ba capote kanga na longi omoni. Wana boluka la kele ngwa te bino boluka ka makambo lobito lobo. Eloko ni bokolo ba teke eloko ni to kosana Congo po elongi ya deni ezonga bien. Wana boloba kango ti. Kala pasteur mubimbazani na job yango kutu na mutu. Ya zaneka na disque d'or na Saint de Marty. Oh pasteur a marqué ni. Na Côte d'Ivoire ko piscine ngo singa bi awa ma Sophie na komate na bi piscine ngo zo loba nanga odile manzaka yebisa bata Congo pa pesa ma Sophie visa awa ta yo yibanga ki na Kinshasa la seule personne a droit ya ko loba na batu tout c'est moi to benga ka patu ba ko sa intervention te voilà so moni bi la kebo selo la kebo ngamo na tala bango na oya ogiara ngo ni ko pesa nga mafuta la tali margo te le émission maman mbali munoko musuni rouge le quoi les funi ya mbwa margo comme nena ma Sophie na bagaza PD a autour de batalon en mon été aux assois des approches que le bâtard monsieur a fallu émission sali les a bien ouais ramasse na bango jibena ouais baba masse na bango quel chasseur stone gare à toi parce que oloba koleka ngate ta oloba koleka yo na ko telo na bana na nzela d'ailleurs sur la tela ta mutu moko osuma na bilamba lo yenge ko saoté voilà lo yenge ko sauté na chege penati nga kola na la samba mais moi na pas pour s'abonner à la chaîne Nabiso Oyo Demel TV original. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des bandes à London TV original. Des bandes à London TV original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Mbote mingi na bino balanda demi télévision auto mesana bon ko benga Dembanza London TV. Dembanza London TV chaîne c'est moko amino la bilo barala bino souvent que bon mesana bon ko zana Lorient Motoka awa na kata Dembanza London TV. Bon na simami ya caméra za bongo José Kipembe entre Madimbe Pakana Lingomba. Merci parce que vous n'avez que vous allez et bien pour la Kolanda bongo ba analyse na ngai Lorient Motoka ndenge na mesana bon ko sa la bino ngo des ala kaka na sala ngai mon côté na plateau nazalaka toujours avec mes invités. Je sais pas si José Kipembe il a le même langage qu'avec moi à côté de ce couloir photo et ba invité na ngamokola lelo uzana. Bonjour Dine Manzaka. Ouais, bonjour donc bonjour à tout le monde. Merci beaucoup déjà Nabande Kotou et à Côte d'Ivoire et merci de m'avoir accueilli là-bas comme il faut et jamais. Merci à PPCM pour la délégation à l'aéroport avec Bapolo et à Esketo qui est bien. Merci infiniment et Nabatutu à l'Euro de la Forêt premièrement pour la considération et merci à maman Sideji Mampata pour la considération aussi et le vrai amour au Bopé Saranga et je suis vraiment touchée et merci. Donc voilà, merci à tout le monde. Batbalinga Odile Manzaka CP Mboka Enyame Garden Nigeria comme coach Kondo 13 Souka film Baninja Baxile Manda d'amener le tout à mon kondi. Merci beaucoup à tout le monde et pourquoi pas Docteur Gingombe dans Mosika. Bon retour à toi. Ils sont nombreux. Bangonde Bosala qui Odile Manzakaza. Voilà. L'émission c'est pour toi. Voilà. Tu vas aller avec ça. Merci. Au gagner. Mais le reste chez moi c'est quoi? Les abattoirs ont dédicacé de reconnaître Audi. Voilà, merci. Donc, merci infiniment à Dr Gingombe et bon retour en Afrique du Sud. Et pourquoi pas, hein? Aya Jorimboku, Boni Basango, Yaya Fiskinkela et Napesibino Basalam et Alex Intima na Washington. Je te salue aussi à passant et pas Yoa Pipe, Napesambote pas Maître Tani Diaka depuis Naïno na Monyote. Pourquoi pas Colonel Kiki Ramani Kota, Satan provoque Jésus et Colonel Toms Antiterro. Et pourquoi pas Y'a Pacho Panda et bon séjour à Paris. Notre bourgmestre de Kalamou, il s'appelle JC Kadima. Merci infiniment à tout le monde. Et sincère condoléances à toi, applique Ngola, Papa na Bénédicte, en direct de 9-3. Je te salue si à passant. Merci, voilà. Merci à toi aussi, Odile Manzaka, parce que tu es avec nous. On va parler. Odile Manzaka, premièrement, avant de côté, on a une news à l'autre. Question dans les arrangements, les besoins opposés. Ni les salariés qui n'ont, oui, rationnel, c'est plus la ranou makasi.
mukolo lingo ye ba eloko ni muto ye ba linga mutu makasi sa première erreur au sala. Donc et puis nga pe na roye bango jamais parce que l'amour ezaka na kata mutema. Voilà. Biso to comprendre ngote to mona ngote, c'est dans le fait de to yeba ke muto linga mutu. Donc nga na olobake, moi je suis le chouchou à tout le monde aussi. C'est pas comme mon papa le roi de la forêt poto chaka te ke po ya zawi ranga na zo dilmanzaka. Je suis aujourd'hui et demain j'étais déjà là les chouchous à tout le monde batu balinga dilmanzaka et premièrement parce que naebi kosi premièrement la considération et moi je respecte aussi les gens et voilà batu baebi qui na considéra batu je respecte les gens so eza ya mai to komela ya eloko peut-être solo là et puis naza muta moi conseil ebele na batu donc et puis na parcours nanga Dieu a permis à ce que batanga mutu mobu na yoka moi ma trop na parcours nanga na vraiment j'ai un grand parcours oyo na contribuer pe belé na via batu lelo donc c'est que oyo salanga lelo eza o na lonaki yango to lo batolo na bien poto buka pe na bien donc nga na lonaki na bien yango lelo na buka na bien c'est vraiment difficile et batu ba vanda ba betel di sola au dil manzaka na ndinga mabe eza vraiment pas c'est que mutu ayebi au dil manzaka vraiment bien te batu ba ebinga bien ba ebi que c'est une fille très gentil et nayebi na nutende balangwa na miso batu je sais pas ndenge nini na koyiko se permettre donc na sa ba bêtise oyo e ko ridiculiser batu nakendaka boîte te na mila masanga te mamba bata succès na sala raté matanga jour e bimara nakendaka te pona omona on dirait mama aussi la rabatu donc na saka vraiment makambo eza na mwandema so penezaki na moi église nga ba obenga nga peta msu prophète oui je suis aussi prophète parce que makambutu na loba ke bato ba obela maboma babeli na loba ke sifika sa papa bango bokomona ba identité ko bima ebimi makambutu na loba ki osalinga mabe na zongi na bien yeba ke olela na suka to ka ba Vodacom ba katani te. Voilà, moi je suis vraiment un prophète pena maloba ya solo donc okatana na yo sepeleli nango mais nga na osepela nango ou pas. Ça dépend des bateaux. Bon, ça là qui n'y a retour pour bino pebo sepelate. Nga pe na sepelate, c'est normal bino pebo sepelate. Mais étant que maman n'a la choité. Nga comme on a un tour na Milando Odile. Je dis chaque fois, so lookinga makambo loba ki na bando. So ko bandinga, so yebi nzamba bien luka bien. Ya bien koleka. So yebi penganga donc recréer nganga ya makasi koleka. Parce que moi je dis chaque jour quand que nzamba za la mo wasala ra mo ti. Nzamba za na batutu. Donc on a le barapena que je suis fondé et formé. Donc ceux qui sont dans on a beau raté. Parce que on comprend que ngana za nto na Milando Odile na kombo na ngana mboka na biso za ba service belé ça il a rabattu. Mais même nzambe kaka si soto pardonnera. Oui, le pardon, oui, pardon. Bah, pardonner place au pardon, c'est ngaïzala. Quand yé mon nzambe no ana alobi boy. So ki libo ko memo na muzindo okati. Yé mon nzambe no ana ayebi biso boy. Bah ça la rabola mouté na place robota te. Cela veut dire on doit se réserver. Il faut au contrôler pe place sur ça bolam. C'est que ça n'a pas pardon, monsieur pas nzambe ko maraté. En l'occurrence, n'a quoi expliquer au boy. Mouta sale o mabe. Yo limbisi aresa ili suso limbisi ndamba permettre mabe wana mona et salama pour ozwa ba distance mais yo zo continuer ka ko continuer ko zana mutandengwana c'est que mukola ko salo mabe ya makasi nzamba permettre okende po à l'accepter déjà que muto aza mutamabe et lui koloba on peut pas pardonner tout le monde il y a place il y a pardon na place il y a pardon de tout moi na zaki ne innocent quel monde moi na makamba Vodacom non est-ce que moi na Vodacom azaka ya mutu moko il y avait de plein de les enfants bata Vodacom. Et c'est comme tout le monde. Bisous tout le Congolais, Congolais. Oui, mais qui va même pas Congolais, mais Mouto, et le solo ne mettait ma casse tout peu, parce qu'il a besoin que non, il y a Bimata, et ça qui bon moi là-bas bien. Mais moi j'ai pas un problème avec lui parce que son père il était mon ami, mon grand frère et tout. On a qui n'a pas déjà qui va voter. On a le baka les aïe kate. Mais kobo sanate. Bible moro e bisi biso boy. Banelisa libangate. Comment on a libanga na mukete pour se rebamber bisamakila. C'est que l'ora mukeza la raté. C'est que koki jamais ko choquer moto. Na retour aux la mine bimal ban les raté. Et puis mutango nani nga odil te. Nga soko sambele linga bien te. Na osambela ko leko. Soko koti nga bien te. Na kokota ko leko. Nga bomba raté nazar clair parce que na lobango bien. Je n'ai jamais passé la télé na obana moto. Je n'ai jamais passé la télé na finga moto. Non, moi je viens pour répondre tout le monde. Au moment où je suis en enfant d'accord, je passe pour répondre les gens. Et non, que dans la tibia, maintenant, créer un problème. C'est pour cela que je respecte tout le monde. Na retour, ce qu'on respecte, on comprend ni Naza. Parce que Naza mouta bien ta.
wana pena mutafo il y a bien été dans mon espresso nazala muta bien te tala non na mela masanga te na vie ya ba manka gagner ndeni nga fona mela masanga te siko na mela masanga te bakanda na na mela diamba te obi kanda ni na parce que somme mela diamba nga na fana musika ba tutu na zanga mo ba yebi ko singa pe ba mekisa yo siko na ko meka ndenge ni tanke eloko matière ba sala ngona nga eza ndenge mote o meke loko boza matière ndenge moko moto na mela coca pour matière na ngona nga simba siko bakanda na nyaso na tela ngo mutu c'est que mabe est-ce que tu es bien toke ki to makasi je salue Doli Chalako le padre akolandanga na Free d'ici na minute Doli Chalako na lobano nini ya do Dorcas yo yebi par rapport à image mon ami yo yebi. Merci beaucoup. Odi Manzaka question o ezali ni les autres kabongo la bana ya maison mère. Tout monde dit qui tourne à lobby que non yé na maison mère a gagné le papier la zolando nan. Oui, na yebi ka Hollanda. To pesi ba mote biso mbali. Ya papier tout la to pesi ba salam. Et pourquoi pas mon partenaire lui s'appelle le grand déclarant. Ma question Nazali, le grand déclarant Pablo King. Les grands déclarants de Luanda. Je te salue à passant, Pablo King. Merci beaucoup à toi. Voilà. Question d'Angazali. Ni les autres cas entre la maison mère. Le autre monde qui dit que dans le but que non, la maison mère a bénéficié de l'autre côté. Allez, l'autre côté a gagné la maison mère. Alobi ma bête. Alobi ma bête pourquoi? Non, Alobi ma bête. L'interprétation il y a makambo mutalobi. Comme on a YouTube. YouTube est l'axe bisoni. Ata mutalobi B. Boli ko comprendre pourquoi pas le bibé ba mo boye bo comme son missionnaire te belé bila lobi pe mabete alobi pe bien te alors faut mutu moko o ayoki makambo ya lobi bien lokolo Odile Manzaka orienté na kibia nango. On n'est jamais travaillé dans la vie pour quelqu'un, on travaille pas pour namutu. On travaille pour être Odile Manzaka lelo. Au moment où je suis là où Ranson n'est pas avec moi, au moment où on a des code dans un où raté, tant on a bien on a zanango lelo. Alors, où a créé Odile Manzaka? Odile Manzaka s'est créé encore. On va pas commencer, on va pas être là tout le temps de dépendre de Ranson, quel que soit les cas. Non. Alors, où a créé la façon où il y a lingi, c'est de marquer. En l'occurrence, aujourd'hui, on va voir la maison mère. C'est que nous fou là, nous créé, nous créé une relation, nous sommes dehors à la maison mère. Voilà. C'est ça aussi. Ne pense pas que nous avons les lacannes na wingé. Non, nous avons une relation au batala rapé balinga Odile Manzaka. Au moment où tu viens prendre Odile Manzaka pour une interview, je défends Wenge Musique à maison mère, je représente Wenge et Ranson. Alors, bateau batara ba j'aime na bateau batala Odile Manzaka. Eza mingi bateau wera ya Odile peut-être bazamuki. Bateau wera ba yo tal Odile Manzaka pourquoi? Parce que à défendre Ranson. Non, tant bolinga ba voilà l'orchestre ya wera. Tant bolinga ba pesa Odile Odile alingi ba robanda na wera te, ba rosolaka na Odile mo. Ce que dit la zana malgérance, ça dépend pas de Ranson. Le loso de lobby que Bill Clinton a lobby, moi j'ai travaillé pour Nawe Ranson. Non, à travailler pour la Bill Auto lobby la lelo. À travailler pour Arafat à l'obake Aza idole naï. À travailler pour Nawe raté. Ce qui est là qui ba travailler pour Nawera. Des fois Arafat à l'obake Aza idole ya wera. Parce que c'est Wera qui est l'orchestre. Mais Arafat a copié Bill Clinton parce qu'il y a qui est l'orchestre à Moro Songolo. Voilà. C'est Wera qui a vendu Bill Clinton, Batou Baye Bill Clinton. Maintenant Bill Clinton, miteka encore plus. Nenge Wera teka kio. Déjà qu'on bête à concert balobi bis encore. Wera kobo ya pe ba biseo. Mais au moment où il a accepté que ba biseo, c'est ga oteka ko le kayemo. Voilà. Parce que c'est lui le orchestre ba ko senga bis c'est pas mission. Tout le monde même dans le quartier matin ah bako sengo pe bis on a quartier matin pe mutu ba bis pas à répéter bako senga pe bis non ba bis na ba bis ni soutien ba bis mu da simbi soko ba bis ni oh ah yango na lobi to ko ma wana ba bis ni bote que so simbi soko ezaka pour na maman ko bis ngo te parce que ça bêtise voilà sikoyo na ba wenge na biso to na ba bis ya bazulema ya ba plus de ba bis. Et papa Chira accepté que Zulema yaka obissé. Ngana yeba toke na concert mongo na ba 2004 na nani théâtre de la Verdure. Concert à BCBG. To komi to lata ba kupa mikuse. To kota na couloir wana ba masa na nga bufu ja monanga. Abatini mtabenganga. Ngala ye abi Odile. O habillement oyo ye nango banda kasa buti na théâtre de la Verdure. Biso to za na podium. Yo ba olati boy. So chege mo akatio bilamba obelela nana. Mondo milateli boza da musika donc mi kendela noka pona place ko mi vendre la tio avant pima
il faut ngana que protéger bino. Pourquoi pas, c'est mon grand frère à protéger ngate point ngana la musique pour nae. Voilà. Au Gabon, voilà parce que ngana na zabona ngana kota na pe ma musique na ngana na beta ba trois ma kofi na buka ba to ma choix kasobango ba kota pe ba prison trop. Mais prison ba sala ngo pour na bato ba sala ngo pour na mutu kuta na prison na coura biso to za courir ça yo mota ça ta ba 12 émissions na la courir ça na ngote mais na kasavu to kota koto wana au Gabon elle fa bisinga bi vanda na ti concert ici na oketi kabino na komi ko continuer na esco vers nenga ben nga bokende vers parce que biso to la taka ya ba kuzenga vers zule bambenga na beti kara na beti kara na yoka ke même na kati ça te fike fuja te mo sa mo na kati côté ba ba belé ah silika vers zule malanda biso na côté to vanda ka ya yo lingo la sangani po fuja na mituka ko lekanga to mata na podom te ko yemba to ta so nani ba senga bis encore c'est que ça compte peu na musique na voilà c'est que bisa pa yelinga mambo belete ya yelinga magamuke fuja za na muta alekinga na mituka aza pe chera ba chéri ne papa chera lo ba mais bis encore na osenga ngai et puis ba bisa ki pezulema ozonga point c'est que ça compte pona bokasa musu ba osengo bis encore to ko yemba loko boma mutu obimisi pe madilu na tester mais chaber kaka siko biso no ba wengeza pne ritaye bo ba bis encore le roi d'affaires ko fina pe pour bis encore ça déjà que bato ba comprendre ni no pe ça ba we rapa ko boya ngo patie pe générique mais le vite bo sengi nani pe ya créer ngo kutu ye moko a ote kabino plus vite que lui-même a ote kabino plus loin que lui-même c'est que tango ke ko ya ko zonga la biso suna matanga ti ngana ko loba vena nga Bill Clinton c'est mon grand que j'aime beaucoup et alinga ngami. Mais au moment où je passe, je ne peux pas faire les émissions comme tout le monde. Non. Voilà. Ici, c'est Odile Manzaka, CP Amboka, Kondo 13, Moutabiente. Na uta ko lobada na mission na lobela SLE, na loba so balingi to za bien. So balingi na bangote, ça dépend de vous. Si vous so bolingi te, ça dépend de vous. Parce que awa singa il y a respect et ça moi mouké. Na moi ba respect nanga, nazala nango. Parce que na pe bien éduqué, na pe na famille bien. Mais si ko e bunga kaka so fingi logo. Parce que ce que je suis aujourd'hui, oui, rafouté linga $2500 pour na kende Côte d'Ivoire na ba séjour na Mamoutou na biso keti siko na likutu bajeti et tala na commune aéroport ba ivoirien ba ya manga ba te polo balati est-ce que to kende bien ah siko est-ce que tant nga na bimise logo est-ce que to kende bien eza ya wera non eza ya odile mais comme ici na l'église passe ta penauté à tuni bandimi est-ce que to kende bien bazonsi bien papa to kende bien vous comprenez nazomi se créer pe comité par rapport ya ndenge wera ateka inga voilà c'est que je vais gagner et dépendre nanga so ba pesi mutundembo ba pesi mutundembo ke ma mutumo ateka gene alang sa ko kota concert est-ce que ça mama wera non Bill Clinton yemo amite ki bien te tolo babu non ba tu ba comprendre makambi la lobby pe ma bête message eza mal interprété na landiet eza te que pas la vie nanga est-ce que nga fana ba de boya ka bat nanko non lito inanga na ya mutu mso ande mote nga na ya na lito imo yo ka bien c'est déjà ce bila lobby mabe na ko reprocher na chombo na TVT na ko bengi na chombo parce que combien de fois pas respecter so va glisser pe na loko moko na manquer respecter le respect est réciproque voilà nga na yebi ka lobby mabe na tala ki vidéo wana on a parlé ça avec le roi de la forêt Sankara même yemo le roi de la forêt moni mabe place ezate mais batunde balingi bakota ngo na polémique yango na lobby boye et le lobby la lobby cause a bientôt mabe mais faut qu'on memaye na raison et likamba lobby to kendaka to tina bana ba école ezate ke ba otanga pona professeur non ba otanga pona lobby na bango so même na musique soko ye na musique oyeli na ko yemba te oyeli ka ofinga ka bato otika no ka miso ba no finga bato lobby aux en archive op ça bato voilà c'est que le ko yo lingi yaka travailler ngo comme monsieur doit parce que yango ndes eza gani pena yo ko ya na musala te pot se pena basket leader azolata yaka na musala po yango ndes za lobby na yo ozo comprendre nazo comprendre voilà. Que makasi odine manzaka to bana bakena classe biso to chikati yango moni comprendre na ba biso voilà eza ndenge mote donc mutu moko ke sambela pona yesu te mutu azo sambela premièrement pour ayeba bible qui a versé oyo Job et lobini voilà Marti soki Marti za Marti non yo pe so bino bible ndemo na Deniles Marti za na bible ndemo na Deniles sonde tu vas t'entendre
Denle c'est intense. Denle sabi que disque d'or il y a fallu les qui abino. Donc ba disque d'or n'y a surtout ba basé lali. Ba wala za ba propos na nga na so la propos na ba propos na été. Et ça va propos ndenge ya moneli où est le problème? Est-ce que ba eloko muta moni nga fona défendre wana za bateau basala la polémique ne ba défendre bilo abongo. Soki ya moni que les qui abiso. Où est le problème? Mais quand même, on reconnaître que Bisso peut tout ça. C'est pas un problème. Et à reconnaître en compte, il y a des musiciens qui ont des moutons. Pas de problème, on est à Makamabatabakouti. Il y a eu c'est un guerre. C'est un guerre, moi, je suis chelling à le moment. Oh, Abimana Bati. Bon, bah, capote, c'est quand même le longueur. Voilà, vous laquelle on va te dire, vous l'avez Makamba l'obitolo. Et là, on est beaucoup de batailles, et là, on est au Rosa, à Congo, et l'on a des nids, et on a bien. Voilà, vous l'avez barangote. C'est quoi, Bassani? Pour nous, ce que tu as. Mais à zone, ça va, Bachel, à Batbagnon, qui m'a bagnon. Yakima bagnon à tomate. Au bagnon, il y a Bachel. Il y a tomate, qui m'a bagnon à tomate, on moni. Ma soum, quand on a capote, n'est le. Kala pasteur, mon bimbazani na job, yango kututé na mutu. Ya zane quand on a disque d'or, on a 7 de martyrs. Oh, pasteur à Marqueni. La tête, tu payes malade. On ne va pas continuer à boyer. Non. Il y a ce soi-disant Moutouanzambe. Il a dit verset. On sait comment respecter Moutouanzambe. C'est pas son rôle. Rôle n'est pas rôle n'est pas oh, ateka na basi. Soza na mbongo no, ateka na basi, apesa bato ba. Ozo bon. Biso to koya na makama jugement te ko kingande aleki ya ngande leki ya kingande. Eza bato yo ba ebite nini ba osala. Voilà. Les bato ba vandeli makamba bien à bato. Ngai na ko vandela bien motu te. Moi je veux dire bravo, c'est tout, je passe parce que ngana lobela logo. Biso to ko lobela mambu o eza ya bato te. Le roi de la forêt n'a logo pour créer des problèmes. Mais ce que le pasteur a lobé pour créer polémique. Est-ce que vous appelez un pasteur à solo? Est-ce que vous appelez un pasteur? Parce que la Bible est ici surtout sanguissa. La Bible est ici surtout sanguissa. C'est que le pasteur a le droit de les ébatouter. C'est que le pasteur a d'autres mbeli na katika ta faux pasteur. Et l'ongi azane long mabé le roi pas ta galette. Na éviter vraiment au moins faire ça là. Quand ne longi nezana. Ah balabala quand on l'ongineza na auto rêve kutukuna babiye mtabomana ni Arafat oh atkolo baboyeko abomaka yendeni yenda yebiti babiye mtabomana Arafat oye bandeni yemoka yebiti avantiye nya balembise lisoko pa ma Sophie na mbetu balembise lisoko pa ma Sophie na mbetu yango babebana bawela lisoko te mo bawela kasi bango babata masoko to bando esa mosiko vérité boy Nicolo pe koya te. Nicolo e koya la ngote. E koya wapi muta bien te kondo 13 na mona babo ma rebelle na maboko. Bata wanga kutu na expliquer bango boka ye exagérer na ebi. Nga okene wa. Est-ce que bon to le boy te bon disque d'or royal lobi ya zo siko ya ngande. Po ya pasteur peut faire bimata. Da ba ngwa pasteur e bimata te. Ya nzondo, yeso ozongo se ka nzondo. Kasi nzondo ya régler. Bon on te nzondo régler. Oh. Ah oui. Ya ngoma so faire boya. Mais nga na muta faux. Ngaso lingina manke no manke kitoko makasi ngana weka nanga ina weka nanga komaka yaya na uti Côte d'Ivoire o matin avion ba misuna ba matata yaya bana famille na biso botanga ne matanga avion te siko mutu nzela matinga avion abimisi mbongo ne te na yo kote likona ngala fin omani na yebo mikolo na yo kaso batu mate batu tuto zana bango bia babonga bapoto bebani afinga batu stantane na nenga mabetu wa banene bozana ba bia bobeba kasi batu tuto zana bango bia babonga mat ona bano yo lempa bangwa ote omoni ye te Jérusalem ekufi oh ce pays siko koti Jérusalem ekufa déjà il y a un hôtel là non l'hôtel le plus cher à Côte d'Ivoire voilà ya nazup na sanime sanzo bimisanga longa bata famille na biso nyonso bakanga voyage na ngai oh tika boko mukanga bando kitina famille sanye bimisi sanya pamba tala wera bien yo papa bonga leki papa bino ya tala ngana reconnaître que na uti Côte d'Ivoire comme aller les soir ka yo makasi yango mo bakata yango bakata na bi na moni piscine mo na Côte d'Ivoire parce que piscine ngo singa bi awa ma Sophie na komate na bi piscine ngo zo loba nanga odile manzaka yebisa bata Congo bapesa ma Sophie visa awa ta yo yibanga ke na Kinshasa bapesa visa tende mutu ce soir tala piscine zo le na koma mutu piscine mai ele na koma mutu piscine zo reconnaître que so ma Sophie a comme kuna Côte d'Ivoire ko yiba ma Sophie za moyibi bo ebitaka yiba balutu babe congolais za seva yiba na mutu ko na boazo yeba kano ete botala ba yo yaka na mamba Bill Clinton kaka
na biso wenge yoka moni wenge nde toza bongo toyebi nde makila esotaka ne passe pas que so bila sotie mpe makila nga na oya na démarrer bili jamais soki yo mpe yoro simba soki yoro qui t'a donné d'abord l'autorisation oya komanke bile na tv na apesa autorisation yo bayebisa ote na vie na ndenge ozalaka kadogo na ye lo bagrenade notika na mboka na mino na Côte d'Ivoire na ye na 12 grenade azalaka kadogo na ye na 12 grenade atika na Côte d'Ivoire namonaka sele miso mona de merci mbadinga akomi ne suko manke bile o mwana kofinga tata de bile ata fingi nani ndeta na clan wenge makila na biso so sote basimbaka te eza piège o baluba ba machi akumeni ya biso kokota te po ezaka piège okofingisa na batata na kati ya likambo oyebi mutu na makolo te la seule personne aza na droit ya koloba na bato tout c'est moi tobengaka bato bayokosala intervention te voilà so omoni bila ke boselo yake bo nga mona otala bango na koya yo koya te na yelo 4 grenade nyonso si grenade otika na mboka mino kodiwa tala mutu mobimba Côte d'Ivoire babeta festival babengi na ba UPM ye ba reconnaître ete o azalaka ivoirien mais so disant ya sali propagande na bi concert na biso etonda te mais c'est étonnant ok biso tokende concert te biso toke festival toza ba invité etonda ou pas ça dépend pas de nous voilà est-ce que etonda eza problème ya biso ça dépend pas de nous on est invité ba invité biso et donc dépend na bango ne basali carnaval na propagande na bango na ne basali promotion na bango bato bazala mibale misato edépendre na biso ya concert a wera te eza festival invité ba invité wera bato baye wana na je pense pas que baozela ti awera au mata ne bavanda bata ba concert nyonso bato babeta non concert awera eza awera o ba invité wera eza mutu moko za bato mibale et dépendre na biso te biso to prester to pesi le meilleur na biso to kiti bato musupe baye ba mati ba prester voilà yo zo lukango to na lokwa to boma bato net na likamuni bon to boy pété soki foka makambo to na to boy te siko yo moko mukolo Côte d'Ivoire soit disant au copier Arafat a copier Bill Clinton tala des grands mutu alandi na kusha kolata ya yeba o bila banda ko tika yango banda kolata oh mutu mana kopone te ozui mwasi ba botole ba kena poto wana zo ba ngate ki pede reverser qui peut les reverser comme sous PD bon azarana yo te kam ta passion auta robota moi signe relax moi ça c'est rôle na place na ye moi signe ndani na mboka na bino ba reconnaître te ba bengisi ba UPA ba ko matana podium yo ibeti te ndingini soit disant obetaka bato ba yebi na côté reconnu alors otanga mbongo na nani na fiki na na kanda na ye na yebi te tambola na mukini pour bana na bando kanda na bete na mona ite obete sko poani pour alobela rabino mabe ou pour alokota na obela biso mabete sko obete alukaka nde buzz na actualité obete sko poani na lobi boy toza lelo mona pena ke bato problème eza ezomonana ke ma Sophie okopo ma Sophie azobundisa ta mosusu stade de martyr voilà mais omona ke bato wana bakoko répondre ye te bazoya kosatake na iwenge okopo ke guerre na bino yango oyo awa mais omona bango babalisi banduki na bango bayepa jibe na wera siko esala mabo poani kasi mpo nde actualité eza ti bongo ma Sophie to banofinga esarfa actualité ezala bana actualité te botolobango ni guerre na bino yango oyo mutu azolobela bino mpe aboyi na ye et puis ken mpe na passé expliquer très bien ke ngai batie koma mama na nga mpo ngai nalataki polo mais bokende kuna bokende koswala kuna mais neti bobala manduki na mine mpa jibe na wera ntango bosa bongo bobenga nga babenga yo leko répondre ba ntango bosa bongo bobenga nga parce que ça n'est de trop et comment ça le coller mata voilà au moment moi ça va mata na hôtel la relation ti parce que na hôtel le roi de la forêt o ya salanga voilà na hôtel la combo biso to bundela leo to lata se wenge na hôtel la relation msoute parce que relation $10 na voyage à Côte d'Ivoire na ba mikili eza ndenge moroti au moment moi je passe je respecte batu peut ba conscience à respecter batu to boyi ba hypocrite boya ka lokwa botia lo lemo libanda ya bien na se bolo ba mabe tout royo naloba anga na yaka na banda ka boy parce que likolo naloba ngo mettre fala ba mission likolo ko kwya ka jamais nga mama bisa kota sa mabele to zane binemi tia kufa to loba na te oluka obongisa te na mama yango no sono seke na koyi na batutu mère na bisa botanga la saba na kolezi to solata seke combien fala ba relation na kutu na mukili ezaka pour les rois de la fond yo moka lingana neti moi ba guerre musunga na mona batu basa ba guerre er moi ça nga passe mais ça ko yebise bo te wala niveau na ngati sko ya ba ni boma moto niveau na ETP so yanga na mona ta basket to batu ba gagner la Versace basket to dege batu ba gagner lango yo yebia
basket au comme batie dessin versa soyo ba musicien nde ba mona ngolo kwa ekulu so yesu basket c'est quoi ça moi la tango boye basket au boy nakola ta ba basket ba $200 ba 300 €, ata ba 100 fois la émission on dit les mandats que je suis la seule chroniqueuse à mise à $5,000 en émission et à par hasard donc babilo monsieur ka pour le roi de la fraboya ya on na koloba batu ba ça la guerre bien au guerre ngo ni ko pesa nga mafuta la tali margwa te le émission maman mbali munoko musuni rouge le roi les funi ya mboa margo comme nena yete na loba la kela ka obela liboma ça beli pe liboma eza bien yete awate na mono ndeba publier liboma yango mama na loba na bango so finga wera étant que innocent soki oyebi ki sa bien te luka parce que boko kota fulu omona bango tuna ba maram tuna loba salamiti ma so fina ba za PD auto na tabatalo omona ete batu nyonso na lobela bango yo te bazong tozong na raison papa abisali papa bango kasi yango bakata ngote basi sangonde voilà pour balata de ba perique c'est que ba comprendre yango na auto loba maman ele gamba internet ça n'est de trop et comme baltance comme afuta au comprend voilà biso ya za pour mamutu mauti mais baye ça peut battre ma biso pe ora yebisa biso au comprend toi ba tumsu pe baza ba suspension et tout ora ça noni apekisaka alingaka ba mamba ba tuto loba te biso to de la mambo lobe belé au comprend mais siko buzo be ke ni moi trop margona peut ça garçon o lobi asala émission za munoko lokwa lifunya mboa eza rouge makasi ye pena zo reflecter pena mamtu na singa bato comme on est na émission totale ana tongo ala nini avantilia o bomba kombo bosala cop nae wa batibanu banumba ba peda papamba comment nani Kelisha bon siko yebisanga ndeti muta bongo émission ça les a bien oza so les approches to lo bata musu ya fali émission ça les a bien wera massa na bango jibe na wera baba massa na bango to que notre zone na musique bango ba pesini na musique tout ça na musique ba wera ba tracer nzela et loko sika na musique ya te to ko ça va tout te quand on parle de Bercy on parle de tous les salles ba wera ba sala ngo nani nga créer loko sika nani ni pas ni danse ni rythme musique tout ba wera ba sala et loko nini Michel le pesi to que to zonga Adrisha so nani comme nani Kelisha so nani to Kelisha so stone gare à toi parce que oloba koleka ngate oloba koleka yo na ko telo na bana na nzela d'ailleurs so la tela ta mutu moko osuma na bilamba lo yenge ko sa ote voilà lo yenge ko sote o monde so to vanda ka boto so to yebo to so la fali bien to so la faire bien pour ton apprendre na bangote ça n'est de trop comment qu'est-ce qu'il faut parce que Kelisha il représente Fali. Quel peut représenter Fali? Mais moi je viens dans un bon Isakaka, ça n'est de trop. La musique, Moutayen est là, Sikazate, tout, Basalango. Ça vient du Wenge. Ça vient du Wenge, tout, Bawera Batrasanzela. Et là, Sikazate, et là, Sika, disque d'or, et Zaka Yakalat, Batutu Bazouango, Bakasa Bakuti, Bakufi Batiki Trofasika. Le disque d'or, oh, Batubagang et la Lelo, et Bandakala, c'est que Ezaka rediffusion. Ya makambo elo kwa sikezate mais qu'il lelo pezali qu'il lelo zalagate parce que ce domaine est sali lelo qu'il lelo tika ozate c'est que so ba ko expliquer batu bazana bango te ke boto ke ne bien te na kobunga na nzela et puis tant na kobunga nzela na koyoka pe bien pona yo ça peut ba fano ba luka na bunga nzela bien mais je pas assez de temps so c'est là lobe loko na kana lobara nai et lui ko lobaka c'est mon sang c'est mon frère voilà. Mais so ka kebo na kana kenane bo sans blème parce que ah au moment il y a pas de sanctions voilà. Ngana CP mbo comme t'as bien je suis le formateur des impolis so to bandi guerre ngo bango ba so to bandi na dimango ngana shege penati nga kola na la samba mais moi na palin na mikina komisa pa shege na mikomisa pa na shege ngaboko seke so na beta njete na mai liko na mona nga mutole kanga na lobate nga mona rati nga vane na sali guerre na batutu awa bakatani na bato bayaki na papa bango leki bato bango sute na mona mutale kinga na lobate na mona pe mutale kinga kindoki pazate ezala kisa leki ngate mutale kinga pe la kibonzamba zana ete parce que nga place na travailler ngote voilà. Asa toke ne bien. Na moni pe muta lekanga na makasi te. Na moni pe muta kolekanga na mbongo te azate. Parce que yo mbongo wana pe okenyo ko melanga na luka ngo déjà. Voilà. Déjà Foudia za grand frère nanga mena kata polémique na tiela $10. Ya nanga. C'est que so ya nanga mona sali se pompage en ngona. Combien de femmes so na lia 10 francs noté. Mais na lia ka wera
c'est que vous avez le droit de respecter bango. Voilà. Ça n'est de trop. Ana lobi bona comme na souka bato ba benga bo benga te ba na ofinga kutu mabe. Ou on dit contrôler bana. Na kanda makasi. Déjà moi na wana. Ala munokoloka musutu ya ngulu. Ako manquer jibe na wera. Le autre on va appeler la carrière a fallu. Le jibe a contribué aussi. Voilà. Papa sera contribué. Vous ne me l'étiez où? Au moment papa sera contribué dans la carrière a fallu. Vous ne me l'étiez pas là. Il a fait ça avec son cœur. N'arrête tout pour les autres Céline. Ça n'est de trop. Na comment kendesko mabe. Ngana yaka awa na lobelaka tous les musiciens bien. Ngana représenter Wenge. Si je parle c'est Wera qui parle. Voilà. Si je parle c'est Wenge qui parle. Voilà. Na yaka ana dépasser langage na ngate. Na lobaka bien ça pour intérêt morté. Parce que je fais ça, je ma souffle de vie azate. Moi, je dépends de Wenge. Je ne dépends pas de quelqu'un. Voilà. Sur la matinée, à tous les missions à Bambarambongo. Dans la mission, dans la matolote. Kelly Shauton, so Shauton, so Ginaniwana. Ah, mon nokoloka, mon souto, moi. A go vanda fingawera. A go vanda chrétien, papa chéri. A go bango confirme dans l'ingara bango te bakoka olobane te poani. Babanga ba secret bima. Pas à papa na bango. Papa est nini. Fallait passer na Wenge avant Kofi. Vous avez défendre cause il a fallu ceux qui vont comprendre ça va tabarote to kende siko babé parce que ça n'est de trop ni nango intérêt nous appelle na dinasima nini il y a le côté mais on respecte tant qu'il est l'artiste de notre pays. Voilà. Il fait aussi la vérité de notre pays. Mais pourquoi pas partout na bango va comprendre que ouais raza na niveau na bango te est-ce que ouais ça le cas le belo comme na nenga mabe non nous mais ça n'est de trop. On m'a dit, oh, dit la Koloba. Bon, quand je dis et je répète. Si moi je parle, c'est Wera qui parle. Ça n'est de trop. On est fatigué. Musique, mon côté, à l'élo, mais mi élo, quoi, sika, exact. Et là, c'est ce rythme. Tous les rythmes, monotonie, tout est bêtement. Tous les rythmes, bêtement, l'élo est bêtement. Tous les salles, est bêtement. Il y a ce que ça. Ce qui est bétarate, qui ngani moko boya pays qui nganda bétango, c'est que ça les diffusion. Michel là il me ça si quand on yangote. Et ça la trophée batu bazwango déjà. Tout là on c'est ça malelo salama, c'est créé par Wenge. Et Wenge a créé Ndombolo, o eza identité à Congo. Ba mission va créer ni ba nani, quel pas ba na ya sika. Tolo banyonso so de mnedi mutoloka ngam ko na panza na oboma batu o pan bo ba nani na ba secret orchestre nyonso na lobi boye bomba ngo poani parce que toza ba relation bien et moi ba respect mutuel les a moi je viens d'abord respecter mutu après ce que les kineti ke shauton comment on zo bimaloko karatéka na zo kate shauton na zo ba bimaloko nazo comporte comment on bima lokola magido oh c'est là le bela mikonyo soir comment on bima lokola port de namir oh que shauton nazo comprendre été hein neni go vanda pena boye soko lingaka peka mutu moi au moment que je suis là j'aime le roi de la forêt yango na yaka ko respecter batou je viens jamais tenir de propos ko déranger mutu na simeza ke we ramtatindi et toi tu viens yoko kumso bike kinganda leki kinganda qui a dit que kinganda leki qui yo mo police ko za munene toboka oza autoroute abuna ta munoko no rouge ndengeza mwana mobali aso monela munoko rouge bongo na simane pe comme rouge voilà c'est comment appeler ya munene kutu ya za kutu ancien akaza na coach ba pede faut benge bongo bongo la bengo ba pede na kosa mo makam na lo bango ya solo parce que un homme il restera un homme. Moi mobali a côté de base de défense à buninga ne mobali te quel que soit parce que yo peut ba katangenga et ba katangenga abangi sonani. On vient jeter de fleurs, mais on ne vient pas créer de problèmes et on ne vient pas avec de polémiques pour les autres. Moi, je regarde côté de la relation, mais on peut battre la relation parce que Katanaka. Moi, je suis une maîtresse, je suis bien été. Dans ce moment, la maté pas so sombi ya canon au monde qui a canon. Baké ba poto e bani bien. Penana ba secret ba musicien belé. So na bina panza awa YouTube na mno luka buka ne comme Isaïe buka ne ko na ba belé. Ba panza ya bino ba créer le problème yo continuer ka ko. Biso na ba panza ya biso te. Alors baloba kama kambo ezaka o baloba ki. Il parle que des rediffusions. Ba kana boka na ba rediffusion kama kambo baloba yango baloba. Et là au moins grave les arrêter. Mais na lobby bati ko tenir ba propos ya buzo ba pona weranda jibi. Parce que wengeza munene. Na lobby bo jibil ki ton solo ma bene na lobele bon na ninga na obang. Bil vient nga. Bana kuta parler. Bana kutu ya wenge ba ndeko nga wenge na yaka expliquer bon la tiem na place na. Et bon mutu msunga na obang. Ça shauton comme le bimaloko judoka on dirait karaté et ça bimaloko na mboko nino. Oh ba shaolin.
Écoute, na benga tanante. Comme tu me le vois, Shaolin. Yo qui est ça auto son mbala na suka. Mbala eso mbala na suka. Soko ya kumisa fali ne boza ba hypocrite comme vous êtes là. Nanga boza ba censé. Nanga oza flatteur. Yaka kumisa fali tombola bamba likolo loko ekufa keba na koma wera na jibe. Parce qu'il y aura des booms et des tonnerres. Voilà. Nam do bombe aye sanga ba secret bo kesra zate na ebi nyonso keba. Ana ye na komo na so keba lisu mbala suka. Nana kebi so keba. Moi nous Fali on n'a pas un blème. Voilà. Moi je viens ici makamba fiesta da Fali. Kofi aboya kolobango. Ngana na bimisa ke mabeti. Na bineni okomisi faire oboyo lobela Fali asala ye nini. Po nini ngam na lobela wenge na yo loba bien moi na mwasi. Yo moi mobali. Ole maleo na poto che mutubwe mbebe koma rouge. Lokwa le funya ngulu. Oye bo vandi jibe na wera ba masa na bino. Ba jibe na ba wera ba spesi makam na mboko bino bozala wapi. Na bilungi kuna bokula. Lelo boya comme ça va comme ça jibe lokwa ba masa elekate. So to panza relation to panza. E go panza na. Yo keli so sauto comment oza le ba jidoka. Jidoka ni to go benga meta Shaolin. Voilà meta chou pas été comme la Shaolin et comme tana comme so lokola ba mbwa wa zamba ona utokuta na Côte d'Ivoire. Na bisi mbala na ya yaya ngai kutu ko kazate so na sa le mission bozo ko saka. Ngana finga batu tu na bato bazana wenge na finga ba biloka ba mama na bango. Na banga kananga na pasi. On a personne que fou nangate. Moi je viens répondre les gens. Merci je beaucoup. Passe pas pour faire merci beaucoup. Merci bon maintenant merci non non sur la pédale ba merci. Vérité. Sans esprit, yo fono konyama. Yaka kumisa stade muninga c'est bien, ça est la promotion. Il faut pas venir créer de problème pour la muninga. C'est que bolinga carrière on était à solo. Jibena wera na kata makambola ba yo lukani. Basali oni. Est-ce que wenge ko banga bino? Wenge bangi bino po ba nani? Wenge na yo kansa wana. Wenge no vandeli wana kansa ba banga. Ba ko banga nani? Mutu banga zate. On dit que mutana mamna ye. Mutu na mutana mambo sala niveau ba wera na ba jibe to yo comparant na ba pumbulu simple. Est-ce que biso to photo ça wera na jibe to soit ça na ba pumbulu et simbati. Toi la première mission morti. On n'a pas de blème avec Michel Kingande. Martyr yango ya futi mongo beti. O futi mongo beti. Mais tout le monde va beta. Ngamo pe na beti sabatu kuna martyr. Après ça martyr o ka po wenge beta ki. Non, il y a pas de souci, là style batu tout ba beta. Toi na to ba mama rediffuser yo kité. Sal moko batu na ba beta te ça te. So wenge beta ki c'est bien batu tout ba le ka ba beta. Chau wana. So chau. Margot na partie mission na bata na mission. Na la kanna makase. Famille a à côté ni. Na démontrer ka ilo mu film amuke ka reza wa to ke luka famille ti na ibelo na sala ka ngas o tuna kent na iba mu na sala bango ngai tuna na njoka tuna bango tu ti ba changer ba langage bo ba mona nini tuna bango na utolo ba mona na manka wera sans cause ba liboma bo elinga vidéo te nga na muta bien te na lo bango bien na muta bien je respecte beaucoup les gens respecter biso pe na retour ba jibe na ba wera ba parents ba parachute neti bango te po bango ba parachute bana ba yebi ba mitu ya bana na bango te mona papa mo za bana ta 10 ako ko kanisa mitu na bango sika mote siko ba wera ba parents o ba yebi ba identité bana o lelo ba ko pe ba mikolo ba bunda pe voilà ba te ba bundi na bango ko mais ba sango te po bazala ba respect neti bango nyoso bazana ba bana ba jibe na ba wera te ba jibe ba parents ba leki na bango te neti mona jibe nani o nani wa bobalio junior so ba termina bango babunda te seconde bo makaba ba respect bo sala bien jibela wera na kata makam na bino yo luka nini chau so wan oti manzaka alati de be kala so string tande dessiner oh yo mona ke mais lo kana pas na voix moi sinenga za bonga tande ngendi sami comme si mobali voix ne oyeba ngaki OPD yo moni munoko nende za kujite oti manzaka merci beaucoup chau na peki soko kumisa leader na oti semba que tu es taureau na peki soko kumisa leader notre papa continue peka na bengyo combien de fois zela chau na bengyo combien de fois ndeko na mwasi na bengyo mbale bele na finga ba nyonso na finga ba tutu na ba député sauf mutu moko tenga na banga nga mutu te respecter lenga ka ba logo po bango nde ba créer biso chau na bengyo combien de fois yaya que nous avons soumo pensania na masoko soko saliango te moi je te le dis et je te le répète na on a place OK nanga te ngaba ke nanga wa na ko bimisa preuve
na ona lobaki OK nanga nazana na ramani kota muta bien te na bato tout ya bien te kana zala na bango alors chao gare à toi yo posa muta bien to za hypocrite poso za muta bien olukela muninga ba problème te makamba jibe na wera na kata makamba ne olukani nga moko ne naza boso monga lobi wera muta lobi et sina finga mutu na déranger mutu bakanga ba mbwa na bango ça n'est de trop elle est pété ba ina nini ngona musique et là au moins tenir ça va ça les rediffusion to kene to zonga boniko to komi la tuna suka émission boniko komi nini et fuji kutu yana nga so lekani to komi la émission dernier mona yo na bambote na batu na o balingaka yo chao na bengi yo combien de fois chao mago mtaka nkombo nga ko kango te munoko na ta munoko rouge bako kataka na batango ba rouge à lèvres basi na bengi yo combien de fois soko tuna identité à wengete ngana ebiso ke tala ba émission na ngabi o compagnie na ba député na simbaka nga soko simi na resimbi yango na lobby taba ke tuer parce que na bengo taba parce que ça bon nom te moi mobali ala bakata ngenga bimaka na basi lokwa muninga akoyo tenir ba propos pour manquer ba papa mikolo ba respecter alors gare à toi keba na on a ebiso na ko fingo biloko yo kate na musique okoyoka parce que o eza monde buzoba soko lingo kota buzoba la potopoto soko kota te ngai ko katata ba ya mbanga pona fingo te bon chaîne nga mo musana ngoni ba tout ta finga mama kama mabe na sala bon direct nga moko moi dans ça il suit pas mana nga ko sambuso nga lo bango manga neza bo na ko sala mtemisana na ko baby sila ndem to réputation alors c'est mana poto soko za États-Unis magoza wa ke banaye ba makamba bien sala ngoti ba makamba bien o ba sala ba carrière ba to avant ba to batala pe ba zo batala pe restaurant ba lo bango ni en vériole ba pe français ma casse place an na le kono pesa kana pe français ba zo nga sima o pime ba tumbote na pesa pete ba zo nga sima ba possibilité ya na lobby na la kanda mabenga na ko vanda ba finga wera na jibe kofi mutu aza problème na fali bo simba kete azo reverser pe na miso ba ka kobimisa la vérité kisi njo bafinga fali miko nyonso nzamba sala basimba kete nga siko muto dile na kakutu na kumisi fali alobelaka wenge ata bino mo bo se permettre bo finga wera na jibe te o komi suspect bakabango na mona ngo c'est clair te kayo mo so ba bino bo sotsa makila bo to sotsa biso na biso yo kana ba étranger te filtré te yo kati biso sotsa o mona jamais ki ngandi ya matisi côté o na o makile sauter ko doser mais siko étranger soko yo kota la kati o baby so bomije wana pedo ko yoka ya yo o yoka na te esa to ke ne bien ki sinjo ka finga ka fali mikolo nyonso nzamba sala bandi pe lelo te ye shao wana na mona kete na tengene bato ba finga ka fali mikolo nyonso yo chaque jour na profit alinga ete yebani basela ke be mission te mais nani na wenge ngam na zaka na lobela wenge mais na yaka bona opesa beloge na loba mamto bien comment se fait-il bato ba se permettre ba finga wera na jibe c'est ça on a ça na balance na comprendre bien te si ko le quoi to comprendre bien te c'est que to kende bien te alors au moment on part pas bien c'est que to comme que babé on a tout est-ce que to kende bien oui to kende bien mais est-ce que to comme kende mabe to comme kende mabe ye chao la samula ite parce que na autour était à Lumumba kufa na ngo epsangata alors ça lingi ba famille ba benga ete eloka sikwe na mikolo ngwana ta Lumumba ça lingi famille ba bengete akata matele akata akanga mbanga na solo wana eza rouge bolo kwa musomba o etanga kombo ya batawenge ya wera na jibe akanga ngombangu mbangu chao keba akanga mbangu on est arrivé à la hypocrite que tu es toi yo za mutabie so za mutabie bo sabe ni so pour la profina qui se doit lelo manzaka za ta banda so ba semba nyama ba yuma ba sanze bo lo bata ngana ya bona pesa beloge na kumisa na bimisa mabebe lelo ngai na kangisa innocent na mona batu innocent makoti te souviens non ngana komela émission à l'époque émission to ça émission innocent zo sala émission ngana ça intervention fali Margot, tu te rappelles, non? Oh! Il y a solo Anna. Il y a Yambanga. Basera a caché ses fali. N'a pas na répondre. Et l'équipe a bicolata 3 ans. Voilà. Nazaki na poste na sa émission. Voilà. Ils n'ont ça le bas 4 bancamuta. Donc c'est une émission. On a ça là pour nous. Il y a dépassé le langage pour na fali. Est-ce qu'il y a combien na perda? Pour nani? Parce que na olinga jamais mission moga lelo.
a dîner drapeau, a dîner mouton au temps sa drapeau, n'a permettre en route. Voilà. Yango moni tango innocent. D'adresse. Voilà, tango innocent banda go beta ba déjà et puis ça y camarade à Kofi. Na banda go tout le temps na bango. Mais le au monde a innocent zonga na nzela parce qu'il y a déjà aussi il y a bien enquête sans so yo ça la beau point innocent na beau grand frère même da celle biso ba nini. Yem da film biso ba clip et tout et tout. Mais moi je regarde pas côté d'intérêt na biso orchestre, je regarde côté d'intérêt à Mboka. Voilà. Que Fali c'est un artiste oh a me m'appelle drapeau. Na retour c'est que ba respect mutuel on a fait ça nini. Ezala. Quand Fali Fali te biso de mon ango ngana la takara épée. Nazong ça que na sima. Quand tu sinjo na tiana exemple. Ngabona ka yamba ki sinjo ka sko alo ba Fali to ka mamba loba. Ah on dit maku na ko se permettre te no yamba oh ngana chroniquer sauf na yamba mutu no yamba. Est-ce donc est bien. Voilà maintenant ko se permettre te na tie micro a dîner Fali. Voilà. Est-ce donc est bien. Et puis ngana na ba combien de bato ba sala ba mission na petite bango ke oyambi émission au point nini alobi na mission bongo. Alors, battre la paix, va bleu au msouba salade. Et comment ça l'a dérangé? Tu ne peux pas parler, mais batuno ba lo balingo laksani. Après, quand le va mon battu ma bête, ba mon battu ma bête pour au monde qui milingi banda pe na almet et tumba mboka mobimba. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment. Mon numéro de téléphone, bato na les ebos kizenga. Les amours Kanda Côte d'Ivoire qui bien on va poser la respect. Tu n'as respecté, tu as mal éduqué. Tu n'as pas senga pardon. Il y a nani ngala que senga nani pardon. On va excuser. Ah, nzambe senga mtu pardon. Nzamba senga nzambe déjà silikate. Voilà. Somo nzamba comme na beta au chao chao mta benginga. Ngaso te ko fini we kana jibe te ba créer ça nini. Alors, on doit apprendre à se respecter. OK ba po il y aura des booms des tonnerres YouTube bolinga e baluka baluka. Ngana ebine babalolo je sais ça très bien. Pena ebine badozango. On a bien rappelé c'est bon. Mais si on a une balusango, mais mon colon a balusa yango, et gozala ke ziknga, pour speaking ati. Alors, on doit apprendre à se respecter. So bolingi respect bino peut respecter batu. Ba o peut respecter baza mi kolo makas parce que il mukola tikala ka mukolo. Voilà. Déjà même dans la Bible mukola za fautité. Pe mi kola ngo foye ba na retour. Est-ce que na ba carrière batu ba contribuer te? Bazaka mabete avant lelo ba koma mabe. Avant bazaka bien, pour bango bazalaka. Total la paix moutou a élé au secours, il y a l'équipe même Nzambe. Parce que peut-être Nzambe na minute on a cause à porter makamba goma, mais moutou a présent, il est là on se représenter pe ka Nzambe aye pas songiyo, c'est que to bossa na lobité. Lobé est très utile parce que tant on a balelo ba tu bino bo salité mais lobi na bino ba tu ba salaki. Bo salé fort bozonga. Bo salé fort bozonga. Ignorance c'est pas bien. Ignorance c'est le moment mabé. Au moment ba tu ba le kabas nga benga papi le pense chaque jour. On a ko reprocher a au sali mabé a au sali bien. Maintenant, parce que nous avons besoin de calme. Chacun fait son travail. Nous avons besoin de produire. Voilà. Mais ça c'est que oh comme il y a beau comme que mabé. Mabé n'angos qu'on ngam dans Sibir. Mabé on dans Sibir nga. N'appelle pas mon saka. Cause la no sakarate. C'est moi qui est là. C'est père Mboka. Mutabiente. Merci. Merci beaucoup. Numéro de téléphone plus 243 89 85 85 2 fois 351 plus de ça 43 89 85 85 2 fois 351. Je m'en fous des relations. Je m'en fous des relations. Je m'en fous. Parce que maman n'a pas ça ma belle to lobana te tia kinda. Merci. Est-ce que tu es bien? Ciao ciao. Je te dis gare à toi pour la télé et suis. Na la télé cappuccino au cocaté. Na la télé suis na la télé na biso atida voix c'est pas Fuji comme na Margot. Au cocaté. Batu kutu ya wenye na latela bango besu na sali direct na ngamoko ba ko bengo na famille na o keba na yo na ba simba o te so lingi ba ke simba yo o ko simba ma keba na hypocrisie keba na flatterie sala musala na yo linga mninga no comme c'est doit kanga mbanga na komba wenga na jibe so na eli no vanda na kito eza kutu batu ba ya mangate bo yo kanga siko bien. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre émission. Ngai Lorien Moutoka autrement dit moi na makasi na zaki bongo na micro pena sima caméra za bongo José Kipembe Pakana Lingomba José Kipembe merci à toi. Merci à tout le monde qui va bongo abonner na biso. Merci vraiment tous ces pendek bolandi émission na biso mokola lelo ba réponse ba question zaki ya ngai bo ba réponse zaki bongo ya Odile Manzaka ndeka ezalaka na musala na biso vraiment tokutani na bino bongo na émission ya sima pona lelo tokabwani awa to bani bongo bye.